Fallait Toyo Canal. C'est là s'il vous plaît, papa. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Tobani du Solo Lelo dans nos stés, parce que tourné dans le sac de Nebandeli, dans l'émission précédente, ensuite il y a Donation Gloria. Nous allons continuer parce que nous avons un cas derrière nous. Il y a une chose vraie, c'est que Bible et Maralon se Sarabiso et Kosarati. Moi je l'ai toujours dit que la Bible a toujours raison. Bible et Zarakan a raison de Makambuto. Et l'eau a été beau mamine ni suka suka et banarakaka. Mouinda bacha on a sete, bacha on likolopo okilié monango. Aujourd'hui, nous avons un pasteur qui est venu nous voir. Je dis nous, c'est-à-dire l'équipe Vérité en face. Par rapport à la situation Morazanango, Azad devant une équation. Il est prêt à assumer ses erreurs, mais Mouto faut faciliter pour assumer les erreurs en Anigopé ça est accepté. À ça, il façon tout pour que à joindre Moutongo, n'a pas moyen nyonso, maroui que joindre été. C'est pourquoi il nous a demandé de aider, étant que d'abord un être humain par rapport à l'erreur et salami, et puis deuxièmement, à l'unité, ma bé continue de demeurer, que ce soit dans la vie naïe, ton avis à moi aussi oyo, à un problème naïe. On se retrouve juste après pour tout yambaye. Merci. Pour bien passer vos séjours à Wanakatia, Congo, et particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse Moura Kitoko, Yandaku Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité nyoso. Ils sont tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort, mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Utimo Osala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Tounisa, vous pouvez nous numéro de Tchénassé. Appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot en temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à votre camp. Appelez à ces numéros de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ezu Congo et Bazobé Mona Congo et à Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu dans la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tien dans minute oyo. En tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a d'autres occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau et dans le cas on a tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Ténages, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro. Donc, ça va prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Ténages. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout est kitoko. Au Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobini, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé nous pour la kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout côté Nakati.
il y a chambre. Donc, tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances de Litoko. Et le message spécial, tout ça, c'est la promotion, promotion, une réduction à 50%. Pour y plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchinasé pour y avoir spécial promo et bandinega autant la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut bannir Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans l'hôtel il y a bien pour y se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la hôtel Tenasia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, un format, et puis une chambre, couleur, ils ont nous avons un pension, nous avons la salle de bain, puis nous avons la chambre, et puis cuisine, puis ils ont. Et puis troisième format, nous avons il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on a une spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon au foot va réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nos autres appeler à ce numéro de Tchinasé pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète, mais prix haut de Tchinasé, confort nous sur mon art. Ce n'est pas prix en haut. En tout cas, quand vous réservez, donc appelez parce que les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, vous avez déjà si vous avez un magistrat, vous pouvez savoir des détails, et puis nous avons balcon et au place pour vous. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto, cuisine équipée. Tout est là pour que vous passiez à séjour bien à la carte hôtel Tenasia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a Sanef. Voilà, non loin à Sanef, non loin PDPDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour passer à séjour dans Malam. Conseil on peut s'habiller nos bateaux aux Alibana, soit on a pour passer à séjour bien, Nanda Wakitoko, nous vous avez la photo. Adresse Zakamoko, avenue Kanemene, 256, flat hôtel Tenasia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous avons dit que mon voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, route à Libanda, vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, flat hôtel Tenasia, Boya, Obenga Belé, pour vous servir. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons bino que lelo qui tue les araya batu nyonso, qui tue les na catégorie ya batute bakovanda bamsu bakovanda wate, qui tue les alaka pour na ko aider batu. C'est-à-dire mutu tous en a problème, peu importe rang social aux anango. Dites-vous que ici c'est le meilleur endroit et je pense que bandeko belé lelo baza en communication ou bien en communication voilà, na ba pasteur na biso personnellement, il y a toujours nini. Il y a quoi apporter moi les canis. On a toujours besoin des autres. Même Ngai Vincent, il m'arrive des fois dans la vie, dans la situation où on a peine à ça conseil, mais dans la pour ça conseil. Nous tous on a besoin des autres. Et ce qui est le pasteur François, aye a une émission na biso, batumi barodo mais il peut pasteur aye au salanine. C'est parce que pasteur a comprendre les profondeurs un peu force et émission oyo et tokoluka ba problème ni les autres ça pasteur Nabiso. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est avec tout le respect na yambi on a plateau na ngai ne balobi moto asuka za la raté. On a toujours besoin des autres. Toité ba d'abord pasteur batunde ba ya vers yo so bazana ba problème
pour constituer que ce soit dans le bureau, dans le foyer, dans bango. Mais qu'est-ce qui a fait que le pasteur s'est dit que moi, je dois aller la vérité en face? Papa, merci Penza. N'habitez ce qui nous a appelé ça inspiration ni ça la marque l'émission boy. Nalanda kango mamingi. Nalanda kango. Mais tout ça batu. Pasteur eza musala. Mais au-delà de ça, qui pasteur, tout ça peine la vie normale auto vivaka. Yo au sala émission ko kende ko longwa na étape qui pasteur ko tsabiso na vie auto memaka na vie ya batu normal neto vivaka. Yango monyelo ko intéressé ngana ya problème na ngana ko sili sango na ki pasteur te. Fona si sango neti moto nyonso awani na cadre wana yango etini ngana vers yo. Donc problème na nango elekel ngai na kokate na kanisa kina banda wapi ngamoko na kokate ko si sango soit ko banda nango mais grâce à émission na yo na mona kango yamba pasteur pe bazaka na po édifier bato peut-être na canal émission beaucoup pesanga beaucoup soulager nga soit beaucoup pesanga solution na problème na nango. Je reconnais que il y a qu'une seule personne qui est parfait dans le monde comme on a Jésus-Christ. Nous tous nous trébuchons, c'est pas parce que vous êtes pasteur, tous apôtres, tous docteurs, tous nakate, tous mutumoro boy que au tika la jamais reçu l'erreur. Mais ko loba que biso to roide yo par rapport à cette situation nango fond na yo vraiment izanini par rapport il y a problème aux allons on va expliquer biso ngo sur fait que to roide yo aux pasteurs, je comprends que c'est que vous avez commis une erreur. Mais l'erreur où nous devons commettre, ni nous devons bandeko peut-être baotala yo, ou peut-être ba croire en ba pasteur et que peut-être ba royoka et que ça peut-être moi malamuté par rapport à l'image où ba tu vas sur la rabino ba sali nzambe. Na maloba nanga liboso na lobaki toza batu longwa via ki pasteur to vivra pe vie mususu. C'est-à-dire na batu onion so ba Rolanda. Ya liboso bazong sangana na vie normale na osenga bolimbisi na mutu nyonso a Rolanda po to abatu e salema nzoto ekoyaka balimbisa ami balé peut-être cause à la paix na makanisi o ngana yenango ekoyisa mutu musu teme édifier ye mbala mususu akoko koya nango te ayokango ete ayipe. Église eza yomoko bien c'est une communauté. Toza na communauté. Toza na communauté. Non, c'est OK. Tolin skoto yeba, c'est quoi en fait les problèmes? Bon. Amande toza na l'église toza na communauté. OK. Toza pasteur moi, toza moi ebelé. Ntrom toza moi rôle à jouer. Nazana couple moko ngapinda na landela moi makasi couple wana bazana ba problème to bazana ba problème ata problème donc toza bato problème na bango bon bayaka penza mingi ko expliquer ngai mais naza marié. OK. Oza marié. Nga naza marié. Naza père ya 5 enfants. OK. Bana na bota souvent bango nyonso bazaka bana basi. OK. Na bota mona mbalité. Na couple oyo bayaka oyo tozalaka na bango bien. Sœur ya couple wana abetelanga lisolo ndenge bazana ndako na mobali. Donc mobali penza azo komisa ye penza ndenge ezalaka te na ndenge ndako. Ndenge chambre. Dans la chambre mobali azo amona moto ko expliquer te ayaka ko expliquer ngai. Ngapi na yebisa papa ko expliquer ye kotala ba umi balé boye nana mobala koza na ba problème ya santé aza te bango nyonso baza bien mais naza munganga te. OK. Mais quand même orienté peut-être na éducation o ngana zwa na ko kende na explication mais na ko kende ngoti na sukate muta ko jouer rôle na ye na explication na pesa ki bango munganga pa ko mona bango ngana zaka ko édifier
mais tant que bato wana ce que comme na ndenga nzoto ya ko koma c'est wana koma ko ya epa na ngaye moko moko atiki mobali aye te pasteur yo yebisa mobali naza mutu bana sera zolo ngapi na mutu. Il arrive une fois bon le rôle est naye na ko isamaki liboso a ser wana ko isami na ko isami ngana ye to zonga mo muke sima couple moko ya raver ya rapa na yo mobali na mwasi azo réclamer pas na yo pasteur que papa azo ko satisfaire yité. Oui. Et puis après un temps moi ça comme ya ndenge na ye moko boyo ko isama bino ba sali bobima bino mibale ezabon vous avez motivé excusez-moi motivation vous avez parce que vous avez un contexte ya prière mais beaucoup mais un contexte ya kobima ndenge nini. Réclamation oyo sera banako ya mingi nango habité sozo comprendre donc ezaki neti na ndako na ndenga chambre yana mobali eloko ezala sute nzoto ko isami ngasko tant que moto na bande ko mutuna sera oyo akomi ko ya yemo ko envers ngabo ndenge ni to batut place na ko ke mingi pasteur ko ya ki place et comme habitude. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon. Na robota nga bana 5 wana ya basi na makanti na ngai to suwe na ngai zalaka penza na zamana mobali. Hein? Tango ekomi habitude na sœur ayeko tomber enceinte na zemi. Ayebisi nga habité fona longola zemi nga habité. Ki pasteur siko latinga nzoto. Zemi ko longwa te. Zemi wana freza. Mais le colo za kone pas mobali ezala kaka bongo zeme kende sera boti aboti mwana mobali aboti sko mwana mobali donc peut-être Dieu parle d'une autre tantôt d'une manière tantôt d'une autre na kontenga na bana kende na mona ki mwana mobali te mwana mobali akebima côté mususu bon eloko nga na yeli mingi na yeko réclamer réclamation nga na nango yango esali ke vérité ona nango ebima po nga na ser ya neti moi contact wana ekatana to solo la sute atana bengi ayambaka sur téléphone te donc kokuta na ekoma na passe. À quel moment comment rejeter l'appel là? À comment boire kokuta na c'est à quel moment matin mazana zemi tanga boti yo tanga boti à comment olinga su alingi su contact vraiment tango nga na remarquer que boti mwana mobali to solo là malgré aza mondimi mais to comme tina niveau ya zemi c'est ka comme moi si to solo li n'expliquer que non eloko nga lokaka mingi eza mwana mobali bon il à se sentir net comme une insécurité à quatre relations yanga na yi bon yango et puis singa passe réclamation nga eza mingi na mwana nazui courage wana ya koya a point nini po naza limité nana pouvoir te ya kokende na faye na ye na solisa likambo wana na limité ke na kokende po so na keyi po comprendre non question liboso est-ce que moi sinon za au courant ya makambo moi sinon bozani na ndako te moi sinon na ndako azo donc zappé surpris tant mono na télévision na makambo bango nyonso baza surpris église ebi problème o abi bango nyonso bakoza surpris. Donc si je vous comprends bien, au botina mwasi ya mondimi église. Au botina mondimi église. Boye. Et mondimi nga boti mwana mobali. Et yo komi na besoin o récupérer ni mwana wana. Si on comprend place yoza. Ezabongo. Maintenant est-ce que yobi risque oyo yoza mobali? Mais yobi risque ozo tcha mwasi wana na mito. Bon, tina ye awa risque wana penza na chango na mutu te. De motala intérêt. Te nga na yeli mingi mwana mobali.
mwana oyo yazana. Vous soyez dans l'amiable été. C'est na yebiso ke na to solo la lisusu te contact yanga na yesu. Vous soyez là ça parce que yo comment vous réclamez. Vous montez pression. Nazana posa ya mwana akatanga relation. Parce que moi que nanda on a bango ezati. Osoana mobile ezati. Donc moyen ko ta ko banda ezati. Na ko bana no bali ndeni. Et pour ça nous anni pour na biso bata vérité en face de ça. Oui. Alobaki yango ne bandeli keno émission na la nango mingi. Ezaka ngate édifia bato belé au pena yoka lisolo. Na maloba o nga na yeli peut-être action soit eloko nga na salio ekomelinga na inetinalité ya côté ya bato mususu ba pasteur mususu ko yesa bato. Plateau na bino moni ezala penda complet. Bato conseil bazali ba pasteur pe bazaneti ngai. Na ko kite yango na yepa na bino. Boluka vaze moyen na ko récupérer moi na wana. Le repenza na ye et pas na bino yango. On se retrouve juste après. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité ba tampon, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau, pour ça il a sérum nango sous forme ya masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce point un problème acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous on d'ici gel douche, tous on a grand format, na petit format, et ça mis à paille ils ont adouci un pot. Tous on a d'ici cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont na teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont huile nango na bain d'huile. Tous on na crème pommade, tous on a savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous on pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous la Diazostimule, où ils ont produit la bise, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basse, ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normalisé, ceux qui quittent à normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa macassi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous les maladies qui sont auto-traitées, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple,
c'est une préparation mon corps et permettre de réduire dimension à mieux pour faciliter au robota tout dans la qui si on peut se rappeler bateau bazon pas robota voilà tout traitera en couple et bah contact nabiso na Kinshasa et ça plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante o esala ke muntu abima ba fina na mutu to traitera ngopé donc pour contacter biso o poser problème na yo to ba plante nini o eko solution à problème na yo. Tozo yamba sikoyo papa na biso oyo to kosulana ye dossier toza on lelo. Bonjour papa. To yambi yo awa na kati ya lisanga na biso. Je pense que vous reconnaître pasteur François. Yo bengi na téléphone. Ero bengi na téléphone na yambi. La pasteur abenga na souti. Ero yambi on a tali assistance na téléphone le kama makasi kusana yambi yo. OK. D'ailleurs na yambi na compacter la coach ya monga ba to nda ba vandi de la cameraman na ko pas problème mo ezani ni pe o sa ila ngani bo sala ni. C'est en tout cas merci beaucoup papa pour na question na yo. Pasteur olobi ka benga rôle souté bozuma ta mo ngomula bo sola souté. Oyo et disanga o comme on vérité en face. Ezali clé bo to sala to sunga bato baza na problème alo ba vérité abimsa ba secret. Alors pasteur a un secret moko to a un problème mo bazali na poussa sola na yo et tellement il est lié a on a quatre ça peut to za na ba pasteur na ba maman tellement problème ezali likolo ya ki pasteur na ye ezali likolo ya même ya ninga retraitant on a communauté place pour sambelaka mais aluka ki biso pour que tout solo là et longo na yo par rapport à situation o azana ya on to benga ki oya caméra o eza juste pona nde balobaka les paroles s'envolent mais les écrits restent les écrits ezali pe ba image donc ba image etikali makambo to loba ki etikali et reservir yo et reservir pe na bandeko ba vandi awa donc caméra déranger te parce que ezo de kanil par exemple de tozo sur la awa so ko fanda oyoka pasteur aibinda aibinda kuna ngana pele binda kuna église na yebi bureau pe na yebi pourquoi pas benga ngata na ndako na so zo na téléphone te akoti na ta messager mo ba yipa na ngabisa te pasteur na kusana est-ce que na okité okende sikoyo ngala lingina mema yo mwa likolo na yango koloba ke soko moni pasteur a dépassé ba étape wana nyonso parce que to solo ina na biso ke bondo ya na bureau ce bozana ba problème boya rosola na ye de soko a dépassé étape wana nyonso ai awa c'est que ezali kamo eza vraiment important wana osinga na curiosité na yo na singa curiosité na yo ofanda oyoka eloko nini papa aza na posa yebisa yo aza pe na ba ndeko ba pasteur oui ba pasteur musupe baza awa pourquoi pas alerter bango problème wana bango ba yiba lukinga soki ya kokate baninga ya pasteur fale ba yati ba lukinga siko ye aboti ye siko aboti courage wana ya yi moko ngana osingo kaka curiosité est-ce que vous savez ngada bombe na kati musala pona ya awa parce que na kati musala peut pas la trouver normal so mo na to comme na niveau de kati musala c'est que les adikamo est très très urgent parce que biso pe na ngana so to kolinga te okata musala o ezobikisa libota na yo oya awa donc so yi awa dites-vous que na tuna yi nyonso papa to benga to lanelaka nyonso donc nyonso ya yebisi biso to moni que na minute o likambo aza na posa loba eza tellement important que même musala papa eko c'est la ndimela ngai vraiment ovanda to yoka to oyoka na biso oyoka na likambo to za na ngwa papa s'il vous plaît merci beaucoup pour la compréhension na yo merci vraiment au vanda na yo s'il vous plaît pour to maîtriser un peu plateau to se retrouver juste après merci. Nous avançons avec notre émission Vérité en face. Chers amis téléspectateurs, comme on a l'habitude de vous le dire que c'est une émission où toujours réconcilier Batou, toujours même Batou n'a pas répatence, pas seulement la Batou va y avoir un plateau na biso, mais Bandeko va hôtel à biso libana. Donc n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des problèmes
ils ont d'ordre na kati ya foyer parce que plus c'est vrai que bah toujours la variété a problème est belé mais mingi ça tourne autour des couples, autour des foyers et nous la voix du peuple on s'est dit que il faut tout même ma pierre na biso parce que ceux qui foyer ils ont détruit le monde ils ont peu détruit tout commence dans le foyer alors nous faisons cet effort et on résoudre des problèmes pour détruire les mers et à travers cette mission nous apportons notre soutien papa pasteur François c'est par votre insistance les salariés que to bengisa papa Vicky na plateau na biso papa Vicky aza awa na curiosité na nyonso aza na posa yeba eloko nini oyo bengeli na plateau bon aza mwana nga na kambaka na église akambaka ye na mwasi na ye napesa bango baconseil tosololaka ti nakomi na niveau ya kobengisa ye awa donc na problème moko makasi donc problème wana ezo tourner autour ya couple na ye donc na problème nde na mwasi na ye azwaki batemps ya kosolola na mwasi mais apesanga mpenza opportunité te ya tosilisa likambo wana nga na ye jusqu'à ce que aye corrompre nga na ye tosolola su te donc tina nini ye aza awa eza na posa abenga mwasi na ye mpona ayebisa ye likambo oyo nga naza nazwaka su mwasi ne na telefone te l'église peut être soutée et attends l'église a été soutée bon papa l'église a été soutée bon papa ya na ye mais papa za rapena en plein temps ya l'église pendate ya ye penda bo vandi bo sololi aza penda na tante aza rapena motiver mingi soki ba na mama lokola s'abstenir papa koma ko ya neka bongo mais problème nga na za nango ezo dépendre mingi na madame na ye donc ce qui a conligné ce qui a permettre abeng sa madame na ye pe awa ya bongo na lobat kamona merci papa Vicky to bandi li suko senga yo merci pour na nengo nimi ko vanda o lobi ko vandi po yoka de na senga ko curiosité na yo pour ko yeba pourquoi pasteur a préféré situation oyo et a na kati Olandi na yo kende ngalobi alobi que aza na problème moko ye na mwasi na yo na koluka koyeba mwa moki avant tokota ba détail mususu koyeba relation na bino na pasteur eza ndenge bon aza papa mokambi na biso ye mta conseiller ya foyer na biso akonseiller biso makasi tovanda ne uta bon terme makambo te ya normal mo utunga la rosa la pete moi ça kepe on a salé visite na église na ndako siko ye azolo babengisa mwasi abengisa mwasi na ngai ya awa azali kamba oloba ndenga na vandi boy ngai ne musu na président ndako wana mwasi ya premier ministre donc ngai président na ye mwasi ya premier ministre azana droit ya koyebisanga o nyo sotu azana posa koyebisa comme ça comme anda ko solo la mwasi na ngai ko bengisa mwasi na ngai awa te abengisa mwasi na ngai plateau pour ça mwasi na problème ya plateau te mwasi na problème de ye ayebisinga nga la kina yebisi mwasi na solo na mwasi na ndako ce que pesa que simbite ndeto keti kuna na église to lene église to sololi yazaka na posa mwasi ya c'est que problème c'est ezali oui problème sous ezali alors ce problème ezali alors ba te omoni biso awa tolinga ko traiter problème ndamu te tolinga ratike sur likambo ezali to traiter oyo après lui to traiter non tolinga to traiter likambo en général donc biso to talaka cause na situation ndenge expliquer les biso problème ndenge ezaleli ce to bito traiter en kana yo bino mibale c'est que lobby du susu et senga to lobby wana et au senga suto continuer ngo te kasi si c'est comme ça soit yeba ibongo yepa nga na mwasi na ete aye na mwasi na vandi wana ngape na bingi nga vandi comme ça te ba problème ngo sezani ya linga ya ngai nde et ya lingi ya yo parce que problème eza problème ya mingi etali mwasi na ete eza mingi problème etali couple na bino parce que na koyoka yo lobby ki azali muto a conseiller bino mingi que besoin moi ba problème ebelé que à intervenant il y a intervenant pour la couple na biso mais ce que problème ezali
ye aza na posa abengisaka mwasi nanga awa soki azalaki na posa mwasi na nga benga mpe mwasi na ye avandi oyo anga mpe avandi comme ça tovandi tosololi mwasi na ye ayeba oyo ozoloba oyo yaki koloba mpona mwasi na nga mwasi na nga bayeba oyo azoloba bango na bango basi mais na ndenge na bino moya kosola est ce que mwasi na yo asa expliquaki yo que baza na problème ona pasteur patati non ye mpe moye mo mpe soki mwasi ya bandi obelabela pampam soki église nde. Voilà, papa, est-ce que na ko faciliter biso, hein? Parce que na la ligne na sunga yo, la ligne pe na sunga mwasi na yo. Et vous êtes vraiment important, papa, au Bengayaya, s'il vous plaît. Voilà, nga kani na single sous. Yuzo singara c'est le problème on est bien. Bon, na yeba to na yebate, o est important, papa, ils en ont mwasi ya. Comme ça, yo pe no oye pour ye ban obima na porte au te sans oye ba problème je lika. Mais pour to ye ban bien en tout cas et aussi la présence à moi sinalo. Et muto seule personne à ko benga ezara yo parce que hier lobi so a benga ba souté et moi j'ai du mal à benga et vie situation nga zaleli on to boaki to passer car par yo donc ce yo ro benga la biso ye aya apo yo so benga roya. Na bika ko tika ta moi na tapa ya ndesi mais ya yena poto azamwa na ya église. Abando benge bando zala bien bakamni so zala bien bongo lelo ko ma question benga so ya mbate point yango na ningo découvrir siko ça va papa to benga ya te ba problème on se zani comme ça to silisa. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous vous épargnons tous ces moments. On se retrouve juste après le temps de contacter Madame Naé. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce que toujours côté ça, Madame. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, maman. Azanani na yo ngapela la tu la question. Yo komi ko ba ki abota la yo te. Babota la yo ni. La ye ba reaction la yo pa mama. Ye bisanga yi abota la mwana nini? Abo. Pastor. 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 Oki madame Delaro. S'il vous plaît. Siko bilo benga kabo. Wala sa muso bana ondenge ça. S'il vous plaît, papa, fallait toyo kanano. C'est là maman. S'il vous plaît, papa. Maman, fallait nous maîtrise. Fallait nous maîtrise au yoka. Makamozo loba awa na loba mite mobile na yebi eloko no ayebi na eloko moko te ba braza oyi bafonaka na Brazzavillois bana Congo Brazzaville balobi makamto lukaki yango yo eye na oti basoko libinja pelenge basoko ti ana yawa na libinja basoko la pace signore soki bomoni mobikisi kuimba yango elakisaka nini elakisaka tata na bamozi na yayananga basabona awa Sika pona kotala bémission ba télé-réalité nyonso etali culture ya Congo Brazzaville s'abonner massivement na C Star Love News
TV. C'est Star Love News TV. Chaîne à côté là. C'est Star Love News TV. Yango ezali chaîne oyo tata na bamoze na yayananga basabona awa. Ba théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba théâtre ya solo, ba télé-réalité ya solo, ba ngweso ya solo. Ya yemoko Mama Kumba Star Christella amemeli biso makambasika. Oh, c'est ça Love News TV Kati. Kata kata bao 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 bao. Oh kata kata bao 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 bao. Ezali nango eloko ya pasite. Kaka na lisapi oyo yo lembulela kasupu. Kaka na lisapi oyo yo lakisaka baninga okokota nango na YouTube. Esika omoni bakomi na rouge, s'abonner, kobukana te, pusana, yaka malembe malembe, dobika ozongisima. Ekotikala likonga wana ya mukie, ila ngolokola mpuku kotele, malembe malembe, dobika wane la kisi, tango gag ekoti yoyebi. Gavi de loin, si na s'abonner massivement na c'est Star Love News TV. Et bongo yo, ayuna, mame bubaterio, matimba, kamata, ayuna. Merci mingi na balandi nyonso ya la voix du peuple o ezali bongo Papa Ndombolo humble serviteur nabino tous na bagag o to sali déjà to projeter des bagag to tia na YouTube na biso soko beti JFL Gag Pro okutani na biloko na biso nyonso tout soko compliqué o beti kaka Papa Ndombolo wana ozui ba biloko na biso nyonso tout be straight tout o sala ya sika ba série nyonso tout eza wana na kati ya la voix na kati ya JFL Gag Pro. Bon, pour nous benga biso ko contact na biso ezali 099 65 60 884 099 60 099 65 60 884 wana ozui ngamoko to sola na yo o nyoso to kolinga. Mais bo s'abonner. To na besoin na bino bo s'abonner na biloko na biso wana et ça la bien pour ma biso pe na niveau biso tozolinga. En tout cas merci mingi na batutu bolandaka biso, merci na ba o déjà bazotala biso, merci na ba o baza déjà s'abonner déjà na kati wana nzambe apesa bino ya ebele. Merci, ciao.